Sarah, opasuli ballon pona ndeko Moïse pona nini? Pasoli ballon parce qu'il y a le quoi les banques. Hein? Nini? Parce qu'il y a le quoi les banques. Oh malouba ma bé, hein? Oh, allez ma bé. Non, s'il vous plaît, vous tenir hier, regardez. Pona? Parce qu'elle s'est tout simplement vengée. Et on peut savoir pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que... Juste avant prise de parole, il y a Ciara. Ndeko Moïse Athéna qui va propos un peu déplacé à l'égard, il y a la précédente fille. Ah bon? Ah oui? Na bandelango? Bandela. Christiane Mobanza, j'ai 25 ans d'âge. Merci. Opasuli ballon pona nini? Nalinga mibala aja mikete en tout cas. Ok. Vous avez remarqué, Christiane a payé à vie nae sans quoi attaquer physique nae. Bandela? Nalinga mibala aja mikete en tout cas. Ok. Azali baguna yo? Déjà non, hein. Bagou n'a vraiment été surtout mon connaît vraiment et à forme bien été. Donc c'est pour se venger que Ciara a dit. Pasoli ballon parce qu'il y a le quoi les banques. Namoni, je vois. Aza impoli. En plus, il y a un film à tout basseté, mais il y a quoi saleté. Ah bon? Avant d'abord au film à tout saleté, frère, on l'a là nous, bah le revêt quand même on a mis nous, voilà, bah jeune voilà, parce qu'au film à tout saleté, bon t'es quand même, c'est pas respect. Ok. Et Ndeko Moïse répliqua. Premièrement, quoi sinon âge, 25 ans on est allé, tout le monde est illuminé. Et puis bah chaîne na makolo, azamboa ou comment? Ça, c'est quel genre de langage? Et ce n'est pas fini. Bah bagou n'a ngati. Pona? Mon habillement na on dit bilamba ngwa défi. Ils ont coqué malamoté. Premièrement, On a bientôt un si na chaussure na chaussure non dit ils ont coqué pe bien. On a vraiment poli. Ils ont gonflé le bosso. Donc chaussure le bosso ils ont gonflé. Très impoli. Donc coquille. Oye bien on tient on de la tamakilelo. C'est donc il y a peine à être. Qu'est-ce que quoi bah tu vas ça dans la station. Et bébio. Ça attend. Côté la bango, babunda. Bobunda. Oh, bilope bozumela Bobunda. Candidat suivant. Sierra Kapinga, 25 ans. Opasuli ballon pona nini? Pasoli ballon là pour na CP na matoi na été. Ah! Osepeli na matoi na yete. Na ye forme mutune. Oseka. Excusez-moi, la CP na ngote façon kaya mutu matoi. Conseil gratuit. Respectez mon o nzamba sali. Oyoki? T'as compris? Oyoki? Est-ce que ça clair? Dites amen. Candidat suivant. Et puis d'abord, azana okito côté. Ça juste comme maquillage kaka wanande et salai. Kota la boenga liki na kitoko. Oh. Na essence nini? Parce que nga so bachenga ba Ba maquillage. sokola ngelo. Bachenga ba sili wana ba biloko wana na ba mwasi. Ah bon? Eh, à cause d'un leçon. Oh, Jojo. Na na biso vérité. Kota boenga na oliki na kitoko. Mais nazo mbali. Bon, problème t'es au leki. Candidat suivant. J'ai 25 ans d'âge. Merci. Opasuli ballon pona nini? Na pasoli ballon nanga pona linga mibali ya mikolo. Basuga daji. Qui? Bandela? Basuga daji. Tiga na obiso ba jeune tolobi oza. Oyoki? Conseil gratuit. Bamikola zo luka wana baza ba père marié hein. Donc nzira zo ba père abatu. Donc elegate. Oyoki? T'es déjà fallu nga batata. Oh, na essence nini? Pona nini? Oh, nga pena boye elegate. Komona nga boye mona nga fo ba papa. Ya solo. Ya yeza bata mate. Et mona. Lelo ni ezo lakisa kaya linga ba sugar daddy. Façon na yela sara ga linga ba papa mikolo. Eza ya mabe. Fo ko linga mibali oyo. Koza préparé ba papa okufa fa. À bon attendeur. À bon attendeur. Merci pour les bons entendeurs. Salut. Salut. Saligne. On va changer de chapitre. Oui, allô. Oh. Est-ce que peuple a ça normal? Nazo comprendre te. Mutu ota TV mutu mususu donc ngamna yambi téléphone donc ngape mutu mususu mutaza TV pe mutu mususu bongo ah boli me ko temi bale neni mako ile kata siko oyo bengi mutayamba za TV te non yo na bengi yango za na TV de numéro oyo mutayambi mutu mususu benga imoka mutayambi nani mutayambi mutu mususu benga imoko ah jamais ye ngo na oyo tota la siko ya direct mususu Ah bon? Ah. Oh, mboge lengite. Question pour un champion. Calcul mental. 7 plus 3 égale combien? 7 plus 3 égale combien? 7 plus 3. 4. Ah, 40. 7 plus 3 égale 7. Oh. Tala mususu. Yego toi ici Tomé Sana, ça nous étonne plus. Ah,
Pona? Et pas naïba foot et bandit les lota. Et bandit les lotés. Cette bisto égale 7. C'est pas possible. Pourquoi vous enlevez mon visage dans mes vidéos? Vous mettez vos visos. Hein? Quoi? Ah, visage au pluriel. Vous enlevez mon visage, vous mettez vos visos. Adama, on peut faire ça. C'est grave. Est-ce que vous avez finication? Hein? Finication. Ma chérie. Français là va tuer quelqu'un. Hein? Mais je vous le dis. Et t'es célibataire? Bon, je suis congolais. Ça veut dire quoi ça? Non, je suis congolais. C'est? Vous avez tout dire. Non, on mais est moi, là comme on est. Donc t'es congolais, d'accord, c'est bon à savoir. C'est pas possible. Un couple bête est célibataire. Bon quoi, bon, très belle question. Très belle question. Très belle question. Oh. Dala pana mobali azana mukulubudu monzoto boy aza célibataire mukulubudu monzoto feki ni bono azana mwasi la baye polisayo bokolongo no bozo ah on dit comme ça atinda madame kuna mobana mobali boy oya oh vraiment somo na mobali bilego baba courage mwana mobali pena boy Jampima ngala mwana mabe ya motola kisa klika bolingo meminga na zamba molili mwana ninga nezali te likolo ya sikse na ngai makonzi bakatinga suki bakonzi bolimbisanga naza kaka simple moyembi population eyebi mokonzi tochati na rezo soki bobeti benge chante boko monanga nabundaka te nzoto bitumbeza te bakonzi na ngai identité na tchana nzoto eza kaka ya tatouage ya musique engai simple musicien ya pamba awa botienga boye mokonzi merci po bopesi nga actualité na population napesi merci mokonzi nga nangonga oyo na orchestre te mais nga moko biloko ezoleka na ndenga réseau ibenge chante officiel soko koti omona ba clip ezoleka déjà na chocha ba clip mususu sika ezoleka déjà mais bakonzi nde baleki na balabala na faka bondage na kina balabala carte ezaki na ndaku nde bakangi ngai mokonzi Bomelanga moto Erika mandala papa Bomelanga moto Atalelo simite lobye mosi Mbayo sila bourgeois mama Boli mobali Amagelo kubaya Nini bandi magena Nalinga kayo Yo le bini koyemba bien zali kozala musicien te. On appelle musicien celui qui chante, celui qui est connu dans un orchestre. C'est celui-là qui a aussi sa carte des artistes. Il n'en a pas. Il est de quel groupe? Pas Oyemba madame. Ndo lobi aza musicien. Mais aza parmi ba insuivi comme ça des ordres. Yo le bini. Mokonzi, babeta si réseau téléphone ezali. Na yembi na Villanova, na utoza na maison mère ya duga citoyebi. Na uti koza na maison mère. Bon, na maison mère na sala ki vocal te po na ya ki me ko pesimba kite, baya ba uta ko voyage nde biso longwaki. OK. Na chaki ker na nzembo ya bina file o ya corona. Atoleka. Mama lelo na yebi la bina zokende la ngai. Kolela te kozala jour na ngai. Basila modema mama na ngai gai. Na kolela mingi iga kozonga te.